Bonjour, 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 bonjour à tout le monde. Bon samedi, bisika bizubino. Boboto bondeko na kati ya mabota na bino wana mamaleki na bino international la danoise kolandanga pambate moko pa ti moko pa café et ça la bien mela vraiment tokos na ndenge ya mukete bandeko na ngai. Voilà la famille, on est ensemble. Vraiment bandeko na ngai, shalom na ba homme de Dieu, ba chantre de l'Éternel. Shalom, shalom, boboto bondeko, na bandeko na biso église catholique. Voilà, tozalaka bandeko na bino. Matondo na bakimbangiste, o barondima bondimi, o boboyi, bosali mokili na bino. Nazoya ko répondre bino bandeko na nga. Ba prophétie o ekweya maki pona kiangani, papa kiangani, et sali dégâts na ba église kimbangiste, na moni penza ke batu ebele na église wana, batambolaka na incompréhension ya kosakana te. Bon, na kozongi sabino na baba ya l'école. Bande konanga et ko sala bino bien. Bonjour. Oui, na rappelé on a na pleine émission. Voilà bande konanga ibolimbi simuke. Donc, ndenge ka ezalaka bino eza pasi pona ko gérer bapel. Donc, bande konangai bozo yoka nazoya vraiment kotangisa bango, kosa bango moi compréhension ko sokola bango cerveau. C'est le moment tozo kota na 2025 to kotango na ndenge ya malamu. Toleki wana pe to bosani te bande kona biso ebele o balandaka biso, bande kona biso témoin de Jéhovah to pesi bango bambote ebele néo apostolique église ya MMA kimbangiste pe voilà nazonge bino bozavement la kati ya lolemu nanga vraiment bino nyoso bolinga mama la danoise bambote yenge na bande kona biso bunu ya Congo na église ya PV ya Longo bande kona ngai na ye toso solola kolala kolamuka banda lobby ou bien avant-hier mbutu ekotaki ou bien semaine ou kaka na église ya Moïse Mbie ya Bethel ya Congo kutute mais ya Bruxelles bande kona nga église yango pezata kitoko na kati te babiloko moko boy kaka bazui mwa sali moko basobi bakiti babambi ba télévision bandeko nyoso bazoluka kaka ndenge nini ya koyiba peuple congolais mbongo. Donc bandeko ata bino mokwango même Jésus Christ yango azalaki na église combien, azalaki na église combien époque na ye bolingi ka botya église partout, Bethel na France, Bethel na Paris, Bethel na Belgique, Bethel na Hollande, Bethel na Londres. Oh bande konanga tango bomona ka batu nyoso bazotya ndenge wana bino na mitu na bino bokansaka nini bokansaka ke bazo ko évangéliser bino na modelo ekomi nango lelo mutu akoye ko évangéliser bino na YouTube, akoye ko évangéliser bino na TikTok, même na Facebook, mokili mobimba 4 kwa ya mokili bayoki yango poni bazokanga beglise na bango te balobaki kwa ngana komika ko évangéliser na YouTube nazo évangéliser pona bazoluka bambongo yango bayaka wana bande konanga période surtout période corona izongi boye bake chaque hiver corona yaka boke na osala ba etufuma na kati ya batu te na ba l'église te na ba fête te parce que le corona est là. Mais to senga na nzambe akbatela biso sokola biso tozwa yango te na kombo na Yesu. Voilà la famille. Comment na kati église bino balobi ke bino na boya na kati église bokomi corps du Christ. Ceux qui liboko ezo sala pasi motema nange ko souffrir, cerveau nange ko réclamer douleur. Mais comment boza na kati église moko bobimisi bitumba na kati ya église incompréhension bande konanga ba TV bandi kolongola oya ya bingam na somba ki TV wana ngam tu na somba ki ba cher na cher wana obokuto batu bakanisaka ke cher eza place moko lié saint eza place moko boye et comme aka place moko boye o batu bazwa kango penza ba pasteur bazwa penza ke cher wana eza danger eza ba pasteur magicien ba pasteur o bazana ba franc-maçon bazana ba pasteur occultiste pona ba tchaka ba kisi na bango na kati na ba cher wana. Mais un pasteur tout court cher wana eza na welo côté ezaka la place à hôtel misa bible parce que eza pasi otanga ka bible bando simba ki ngota musu boye tamso lingo expliquer tamso lingo comment moi loko yango bomona ngo ezaka lokola moi ba moko boye moi écritoire. Mais eza nango ne l'autre côté
eza nango na puissance moko te eza nango na eloko moko te po soki bozwi cher wana bokomisi yango puissant cela veut dire que soki okenda ndaka pasteur so bayi soki pasteur kiti alingaka yango donc yo mpe soki okende kovandaka na kiti wana parce que kolobaki kuna nde na kozwa bénédiction lokwa fille moko boye to nazalaki na kini totambola na ye bapesa biso pajero ya mama olangi ya pembe wana baomema biso ye atuni mama olangi avandaka wana bayisi avandaka na nsima na kote gauche ye mpe koti abingaka awa na oyeba babénédiction abi oyeba babénédiction wapi ovandela nde bamikinzala ye o babénédiction oh mais eloko eza te eloko esalako te eloko nyonso ezalaka na parole c'est la parole nde na puissance bandeko nanga c'est la parole oyo nde naobimisa bo eza na puissance ekochange bato ebele ekorévolte bato ebele mais ce n'est pas que parce que bayisi yo bon oh la danoise okiti ya gloire yango yo po yo kovanda nazwa onction la danoise nazwa mayele la danoise ozwelo te oya ovondelaka mikinza oui alors bandeko na ngai na comprendre yango te na bime au juste ntango bino bato bozomona biloko ya boye non d'abord bapaster mayele nini bozozwa na avenir mpo na biloko ya boye koma te mpo nde bande kobunda ndenge wana nde bakomaki na niveau wana parce que baza na poto soki bazali sikoyo na afrique balingaki babunda lisu makasi bakuluna balingaki bakota mpona bakuluna mpe bazaka parmi bato wana oyo baza na église bakuluna mpe baza wana bakuluna mpe bayaka na église ntango bazosambisa bakuluna bazotuna bango osambelaka wapi oyo na bamosusu nasambela na église ya Bethel bamosusu nasambela pa Moïse Mbiye bamosusu oyo nasambelaka baza na baéglise bakendaka me baza bakuluna so mpe bakulune bayibi baye mpe na église baseki mpe nzambe na merci nzambe merci opesenga baclient na kulune bango biloko nazwi yango bango koyi bapesaka mpe na dime aye mpe atie mpe ofranzi na ye me ya biloko ya moyibi siko bomona biloko ya ndenge wana bozotonga babatima moko boye bozofutela babatima moko boye mpona kosangisa bainsensé bandeko na ngai esali pasi mama ya mokolo na beki atelemi azwi beki abandi kolakisa paster wana azalaki kuna bana bazolongola télévision ngam de nasombaki télévision oyo ngam na cheke eloko boye na église ngam nasalaki boye ngabi wow bapaster premièrement te ya na obino afe te ya biso bandimi soki oza na appel de Dieu nzambe mpenza soki atouche mutu wana atya tv na ye na église atya kiti na ye cher ata longwe na église wana akomema ngo te kolongola ngo mpe te akolongwa mpe na silence le biso nzambe atindi eke ntango na yo ekoki na église oyo kende mpe kosunga église mosusu eza yango normal kolongwa ya bandimi na église bozwaka ngo baproblème te mutu akoki kofanda nzambe mpe alobeli ye no sikoyo ndenge eza boye ozolongwa awa okende Manchester kuna mpe ntango okende azwi église azaka oblige te ntango akoma na Manchester paster abenga ye afungolisaka église kuna baenseignement ozwaki na banda kosunga yo na banda koya une fois par semaine 2 fois par mois na banda koya kuna na ya koteyaka banda selile bato ebele bakomisa bango bapaster ndenge wana bandeko na nga mpo na kaka déménagement na ye paster aboya zanga ye ayebi kapesaka motu do akabo bakaptura bato ebele wana mona mama tala ndenge paster alobi na biso en tout cas eza bien ale bato babandi koya bato bande kolanda paster na télévision bazalaka na kuna na Manchester frère aza kuna paster mbala moko apesi kombo paster Didier akomi kuna en tout cas bocontacte ye na bando ya sikoyo ale boluka sale basali sale nyonso wana mpo na paster ayebi ke acapture bambongo na bino me bozo comprendre te baloba na bino na munoko ni bandeko na ngai tala ndenge bino mpe bozokotisa pauvreté na mboka tala ndenge bozokotisa pauvreté na bafamille te mosu oza Moïse a famille na bino oli kosunga famille te oli kosunga mama na yo te oli kosunga tata na yo te avant yo kabela mama na yo na tata na yo fona okabela homme de Dieu
Bon, yo skoza homme de qui? Quand tu dis que l'autre là est homme de Dieu, maintenant toi tu es l'homme de qui? Si nous sommes, nous tous, nous sommes des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, pourquoi moi je vais te nakozo yo za la supérieure nangai? Chez moi, tout homme né d'une femme a sa supérieure nangate. À cause de la yaya nanga, à cause de la leki nanga, c'est tout. Mais sur le plan spirituel, naza na supériorité na mutute. Non. Si Jésus existait jusqu'à présent, Alnaz alalem sous la seule personne. Mais nous tous là, tozan denye moko, ngana ande mona Abraham, denye moko na Deborah na Bible, denye moko na Zoabasi, oh Sarah, oh nazana mbango même spiritualité. Moutaza supérieur nanga zate, mais parce que Nzamba lobi na pesi ba don. Dieu nous a donné des dons. Yoza na don ya ko prophétiser, yoza na don ya parler en langue, yoza na don tam susu ya ko kaba, ya serviable, yoza na ya don ya ko parler, ya ko convaincre, ba don eze belé. Na boyi boye langa eza ba don te, wana eza soki biloko ni pona ngai eza ba don. Alors, quand toi tu parles bien là, oso convaincre batou. Bon, ngabe na ye, nazo yo pozolo ba o prophétiser. Siko olekinga nani? Olekinga ne logote. Parce que okoyi pe ko mona pe, mais oso ko pe ko expliquer ngote. Faut so ya ko bete la ngai. Mama la danoise, tala likabu boy. Est-ce que ko expliquer ngo pa batou? Combien batou ba benga ngate? Mama la danoise, tela moi boy na nzamba la ksinga boy yo bino bat bolo baka. Ah, omoni? Alors, si quoi yé ba la kisiye, azo ko lobate. Aye lingai, ngala lobi ango sikoy. Voilà. Yo zana dowana na chaîne na yo tamso eso tala mate. Mais lenga na zui ango sikoy. Na ye na analyse ango e beteli yo ba 10 000, ba 15 000 tala kaka batu yoso bala moko yenge. Bongo te bande konanga ba pasteur wande bomona kawana. Faut bazwa leçon pona makambo na ola kisabino sikoyo e komela ka bango te. Boti kaka batu ba pesa ba mbongo na l'église librement. Botango ba tie na mbongo wana nde yo ke ko so ba TV. Quand il a dit mon numéro na do, ça pensa, tu fumes l'église, nani la linga so ba cher, mutaka so bi cher. Mutu wana pona e cher wana za ya ye. Ah, ta linga kende na amemi yango. Vraiment que no buka ngo ki atike la bino. Pona pesa ki na volonté na ye mokote, tam so pesa ki ngo pona matala na ba mona e ou bien pesa ki ngo kaka pona kaka pasteur a sepela mais ça ne vient pas de son propre nini cœur na ye. Oh, il go se met télévision. Mais ceux qui baillent, bâtir un bon. Yo, mon pasteur, au sobi TV, au sobi chère église, au sobi bakiti, au salibol. Mouto koye bate ke, na mouke na nga na pese ki l'église. Na yente so bâtir la ki ango porte église, so basobi la ki ango sima, mouko la ko longwa pe, ako senga e loko te. Parce que bato ba longwa l'église, on ba bimisi mobulu, na mona ta moutou moko ta ye kolobake, bo pesa nga mbongo na ngai o na chaki. Nasi na kalikile na tchaki au temps. Ba paste boza la mayele. Parce que biloko ndenge bandi boy. Eko koma eko eza mu pepe. Eko koma na l'église ebele. Zamba bandi ko frapper batu ba osalela ye na bo solo te. Bota la ka Moïse Mbiye, asisi ko beta concert, avandi azeli concert mai kalambai, abandi ko boka ba jeton. Ngana beta ki concert wana. Mutu mokote, na soki apuya mutu te. Mutu moka chela kinga enkate, malgré caméra yaki, malgré ki nani atuna ki yo Moïse Mbiye. Tu te compares avec qui? Concert à beta qui? C'était pour la gloire de qui? Ta propre gloire ou bien c'est la gloire de Dieu? Bandeko bozo comprendre. Notre Dieu est si bon, est si simple, comme de l'eau à boire. Nzambe na biso asali biso te po atonyo kwama. Nga pe na lobakango. Quand je regarde Mbisi,
mikolo kutu nazala bango aquarium nanga etikali mai ya pamba. Quand je regarde mes poissons dans l'eau, ndenge bazalaka libre bazo nager ba. Moi je me demande mais combien plus forte raison ngai maman la danoise nazala est restée. Donc si je ne suis pas heureuse, ça ne vient pas de Dieu. Et ça nous embête. Ça vient du diable. Moi, je ne peux pas souffrir. Mais bon, tu as dit que nous allons faire souffrir. Non, moi, au décembre, tout combien de lia malam. Vous lia bien te. Vous lia kana pourquoi? Ngana sina lia qui très bien. Oui, il faut que tu aies singa lobi, atalinga lobi, mais moi, yo, en tout cas, faut savoir la okumisa nzambe. J'ai dit pourquoi il a dit mais modèle yo lia kaboy ba ozo lia moy. Sur les qui basi muso koko mana ba 130 kg ba 150 kg yo. Na bien bon oui. Mon lia ka mingi na bien laisse-moi manger. Oh mukili nzambe te, mukili ya elengi boye ya. Hein? Na sali soupe na ngai moko boye na sagisi ba biloko bele bandeko. Na ide moka evandeli nga bité na sala soupe. Na sali soupe na ngai na te chou, na te carottes, tomate mbuma. Na te kisuni. Na kati ba benga ngoni. Bandeko na te ba matungulu, na tie ba ndembi, na tie ba biloko yo soka boyebi to chaka wana. Katofla ba benga ngosuni nzambe. Na danois ezoka na danois ni na français kiningai na sali yango na tokisi yango nyo soto ensemble na tie huile d'olive na zo bisabino cuillère ya café boyebi shuba na munene tala nzungu na tie mai na zo melaka soupe hey ale biloko boye na lia tetango esprit na ngelo bike na melaka soupe pour na pasteur mo boya ko yebisanga nini non kota 40 jours ba disciple Jésus ko ba tika ko kota 40 jours te mais non siko be église o bazolo bana bino ba jeune bo e bandi ndenge ni nzambe ala kisaki bango teke bitumbe ko bima na église pour na jour wala ba kota na église te ba kanga bo moni ba église nyoso bo mona bimisaka bitumbe zaka nzambe te parce que bolandi bien dans la Bible Jésus-Christ tanga ko panze église wana ba yeba kite que Jésus-Christ a panze église wana mukolo wana baye barate mais si bazaki ya nzambe balinge batimbela to bongama Yesu azoya baye bate ndenge moko d'église à pasteur Moïse ndenge moko da bomona ke église o Jésus Christ akene ko panza bolanda na bokebi nyonso bande kuna ngai esalinga som bazo la kisabino na ndenge nyonso bozo comprendre kate bino moko bolanda ndenge nini bobulu ebimi kuna bolanda bokebi nyonso mobile bimi makasi boyoka na bino maloba ngo kutu ezoloka na bien te tellement ko soine elekaki ko soine eleki ezoloka na malamu te mais bolanda na bokebi nyonso Certo, vai donner tika ya buka. Vai donner tika ya buka. Bachena nzembo batu bazokunda kuna bache nzembo awe moto nayo korale bandi koyemba korale bandoki batu bazoswana appelez la police. Batu bakomi ko intercéder kuna. Bozalaki wapi? Tala
bazo buka. Maman, papa, longoli TV. TV kei. Aïe, TV na ye. Tatuka longo. Tatuka longo, alongoli TV. Maman Joséphine a tika ni simate. Yaka bandi ko longola basinga ya babafle. Maman comme électricienne. Abani ko détaché par téléphone. Abani ko détaché par banino. Ba kabu bazo swana boyo kapete. Ni me bozo yemba boyo mbelani. Place bitu bezali. Wow, Moïse est son en Belgique. Bête. Maman yewana na beki abosa nige makolo deja lembiye Omoni église bâtiment et le chef Fonge Bandeko. Maman Tomo qui n'a péki. Quand Jésus a fait awa Jésus a saté. Quand tu vas au nom de Jésus. Bitumbe bandi. Allez, cameraman écoutez l'ingani. Babandi kamana bakiti. Oya sombaki bakiti azui bakiti na ye. Oya sombaki télévision azui télévision na ye. Oya sombaki bande ko église koti mobulu. Bato choral pe bakaka au nom de Jésus. Au nom de Jésus oh bande ko na est-ce que bomoni moyena bande la ngote ezana ngote ezana tina mokote. Alors bon laïke émission on nazo sukisa ngo awa parce que nazana bezo bon laïke vraiment nazo yela bino dossier à Pamela. Nazana dossier à Pamela suite nango grand frère ya Pamela na minute oyo azali na kati ya douala bande kunanga vraiment n'hésitez pas partager pour na l'air na kotie mission wana batu base l'émission wana et puis na zappe l'émission ya ko répondre bakimbagiste na solo la na bango na makambo etali liwaya papa Simon kiangani bande kunangai. Voilà donc bande ko bino moko bomoni o eza église te église à Bethel ezali penza o babengaka ngo penza couloir bien salle d'attente ya kokende na lifelo ba église a boye yango nde ba salle d'attente oyo bino balakisaka bino ke catholique salle d'attente tamsu ba okosa bino po biloko boye pe ezalaka te ba welelaka bakiti te ba welela boye oyo eza ba biloko moko ezolakisa ba église moko ya tchanana ba église moko ya pambala olamuki pe boye osali pe propriété na yo soin na yo pono ke na ba église ya tchanana bozo comprendre oyo eza ba église moko donc elekela mungwa ba église ba sorcière tant ozomona bango bazokanga ba oya soboki ba kiti église azomema bazokanga ba kiti na ye oya kuna longoli TV na ye asalaki mususu alongoli ba bafle oh bandeko ça m'a donné des maux à la tête mal à la tête nabi mais ça c'est quelque chose que je ne peux même pas digérer la famille. Alors bandeko nanga vraiment beau comprendre kaka botika la malamu nzabalo la mola bino tokutani bakala mingi te ekosala kitoko makasi vraiment
tokutani na bino et que ça la bien. Voilà, donc on est ensemble. Bon like émission, bon partager bino mo bocha ba commentaire. Nyoso to monaka to yela binongo, c'est juste pour la msabino conscience parce que lelo gomona ozo bundela pasteur na biso ndaza danger te. Mutu aza danger awa ezaka nzambe na Yesu Masia. Ba nyoso batikali aka mutu lokwa yo ndeko nanga. Ko banga te ko sous-estima te. Comme mona ke inférieur te mutu moboye aya ko zwa liboso na yo. O mona pe leke na niveau d'étude, o leke na mukolo, o leke na nyoso. Mais comment ko ene ta sakana na esprit na yo ndeko sala attention. Bata bongo bwaki sa ye musika. Alinete bande ko alamba yo na ko bengo na ero ya ko bengo te na ko salo bo na ko salo te ozo banga non nul la cause la likolo na yo yaya tala be église aboy combien de fois opesa bambongo na yo yom to ti yoku to ti kaka yom to talanga yo soko longwe l'église o tiki nyoso okantine nzambe akolimbisa opana otiki te tamsu ndengo tika babiloko na be église wana ya mabe nde malédiction nde uta hakuna. Tant que tu as osambela kuna bazobeta musique na biloko yo tia na église mabe ozwa na bénédiction te yango fuko yeba place ni ko semer vome utoka o semer na hotel que nous semer et c'est ka budia bulu yaya abonne attendre sali like partager kaka lelo vers 19h nazo la bino dossier ya Pamela et puis lobby dimanche tozana na dossier ya Kimbangiste boti kala malamu wana mamaleki na bino la danoise. Je vous love. Bye bye. Bisous.